Maman, ça va délire aux sala, mais comment ça n'a été? Voilà, c'est mon on a réseaux sociaux et que personne va nous qui bazala. Tant qu'on simba moi na té, comment ça va compliqué? Mais ça ta belle famille non respect. Il y a quoi de sentiment ni comme la bino, bon la vie privée dans nos moyens dans les réseaux sociaux. Et ça va biso, tout ça qui va vie privée. Et ça va biso, tout ça qui va problème té. Tu crois que nous sommes dans les réseaux sociaux et ça va vie privée na biso. Mais ça ta batou ba linga bino respect. Pesa ta belle famille, non, pesa ta bano yo bota respect. Pesa ta camarade mobali na yo respect. Ponga na tuno ko to makambe bimaka. E bana ko ndeni poko matina ndo frère Mike Kalambai. Tina lisula vaseline. Maman, mobala ndumba tulaka te. Moi sa ndumba nda tulaka. Ça veut dire yo moko zo bebi sa réputation vie na yo. O mai Mike ndazana tabo bebi sa réputation na ye. Bon moni ka bala na ye. Maman, s'il vous plaît, pesa ta mobile aux arananda kuna ye respect. Zemeze mobile na yo. Mais comment possible aux autres ngoko c'est la ngoya frère Mike Kalambai? Ah oui papa vaseline yo ngeli sur la. Tato zo la ba mukamate hein. Bonga la ba vérité, ngala fingate. Bien. Mike il est beau. Tout le monde a qui frère. Que beau et peso écoute ina ngo. Yemsa miangi mutu na ko boya. Zawadi. Zanini? Zawadi. Nazo ko boyo tanga kombo na pona boye ndebi masika mande bombo misa kombo. Mama, osali nga ba bêtise no e komi besi na bango. Et après comment ba ke zemeze nga mobali na yo ne fa luka mobali no faciliter la yo. Comment possible yo comme ko sala ba delure, ba buzoba ya imbécilité, OK ko ba ke frère Mike Kalambai. Nazoka bampuku mo bazolo ba o Lubumbashi nga na piscine wana ba na Lubumbashi pe ba patron bazali Lubumbashi na boité est-ce Lubumbashi ba kina na air éthiopien ils ont assez hâte merci hein allez nana makolo talamba sous le relevé malou je t'aime de wale ça paro bo ide ngana na to mona pe mo bien ah coupe na tatouage ni na dessiner mo na be botana ba point na makolo na be you très impoli yo limite na bien siko ezaka poto yebate la fille à papa po obi monti ko na Monique penaki bataye makolo fille a pas si maintenant ba salanga na banzoto bana batambo na bien yo kasi pasteur na Kenya sanga moi si tout le monde ko ba photos zo circuler ex na yoana et tout merci mais ce que tu as bimsela biso. Coucou fidèles amis internautes téléspectateurs, merci d'être nombreux à nous suivre partout dans le monde entier, de là où vous y êtes. Je vous salue au nom du Seigneur car cette semaine est une semaine de la Pâque. Et alors nous le savons très bien que semaine de la Pâque signifie Pâque. Alors j'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes de la Pâque, particulièrement à ma famille. Et pourquoi pas à vous qui me suivez partout, mes partenaires, pourquoi pas à Ralph Ngindou, le boss. Bonne fête de Pâques à toi, bonne fête de Pâques à Arsène Toya, les jeunes millionnaires, garçon Paris, là où tout a commencé, Francine, ma Vimpi, bonne fête de Pâques à toi et à tous mes partenaires, je n'ai pas oublié vos noms, sauf que vous n'avez pas l'habitude de bien causer avec moi ces derniers temps, voilà pourquoi je ne préfère pas citer le nom de certaines personnes ici sur ces plateaux. Et voilà, merci beaucoup à cette très grande famille qui me soutiennent, qui ne me lâche surtout pas, la grande famille Aurore Service. Merci pour votre soutien, votre partenance. Je suis maintenant en partenariat avec Aurore Service. Balobi Aurore Service Ndemikolo agence etikali moko pona bana mboka yo mutozana poso kende Dubai, yo mutozana posa visa ya Turquie, ya Grèce, ya partout où tu veux y aller. N'hésitez pas à vous contacter pour que na mettre bino en contact na Aurore Service parce que on a minute yo ataba tutozana mona ba plateau bazo lembisa biso bon. Biso non tokete na tomati ba poto te moni ngina profiter na ya baodi apona zo moi fraîcheur wana ya ba voyage poto mona yi système à piscine bon. Na éviter na kina so ibe piscine ezali, je pense que Chinois va m'aider. On va partir là-bas après cette émission. Carmel Odia, la fille à papa, tout en Gucci. Tu vois les papa Louis Vuitton. Tout
toujours. Ngouti grati qui a la Mobutu. Voilà, Sugasu toujours. Na lingale qui n'a pas za maele makaska ndalo bibata maele sou akuten basala maele moro zoba zoba sopi bakuten basala zoba moro. Merci beaucoup na ma petite sœur ndé vraiment lukaka nga ernyoso yambanga parce que on tel boso bana na outil voyager dans la rabana na outil voyager on tel boso parce que na yé pas na vraiment wakana sachet sur na intelligence non ça l'émission en tout cas non bien ça la vraiment bien parce que on ça émission bata maele question ton opposé nga question nga pe no bandeni yo répondre. Voilà, merci beaucoup na batuto basonga Carmen oza la fille à papa balobi agence ezaka ka moko horreur service bon mona o de c'est 2022 na bandi cop nanga na zongeli cop nanga voyage nazoka ba mpuku mo bazolo ba o Lubumbashi nga na piscine wala ba na Lubumbashi pe ba patron bazali ba Lubumbashi na boité est-ce Lubumbashi ba kina na air éthiopien ils ont assez hâte. Merci hein nani ma bete Lubumbashi ba patron baza ba trésor pour tout réa gaga ba baza ba nani o baraka ba nani ba comme Patrick Baraka ba boss baza mais tongo lingo ke Lubumbashi vient on e bani. Voilà tout ça pe kaka awa bozo ba image na ba image place na outi na hôtel on a la qui grâce à Junior Bongongo Ignore Pelle et tout puissant mécène Moutaleko Azate merci beaucoup Junior Bongongo Ignore Pelle merci aussi à ma famille qui a là na nyoso ça rapport na notre maman Bibi qui a là joyeux anniversaire à toi notre maman Bibi qui a là que Dieu te garde toujours bien te protège maman Ozala yom tolongola nga souci à maman nga Marie Bamunanga maman Bibi qui a là notre maman tellement vraiment trop gradi qu'elle a Mobutu boss de boss Moutaleko Azate tout autour à Gouti balobi bodri que qu'elle a mon papa social et bon séjour en Belgique et kuna madame Audrey qui a la maman sociale de moi même hein maman pasteur Esther non voilà vraiment il y a une du boss maman Esther balobi madame Edouche qui a la CPI na bango nyonso merci beaucoup pour tout balobi na sugisi na là où repose ma confiance et il y a pas de comme toi mon ami papa Louis Vuitton de moi même hein ouais quoi Azate balobi moko Océa Diallo babi wana oncle na biso Océa Diallo pe lisolo ne betaka moto surtout na mnenga media Océa Diallo faut que na Diallo Océa Diallo ngasuna ki Océa faut que na Diallo Océa Diallo Liboso na e mai na sima na e nous vivons de l'époque de Océa Diallo wale ki Azate ça veut dire lisolo Océa Diallo nalobi comme kafana ko temo bona ka pena beta lisolo Océa Diallo comme kate c'est ka famille qui on pesa vena nga mbote Tony Coco wana pena muta Tony Coco Océa Diallo wale ki Azate merci beaucoup na famille qui a la merci na batutu balinga Carmen Odia Ornella Kalombo boss lady Ornella elle est toujours belle, elle est toujours chic. Merci beaucoup Ornella Kalombo. Merci à Élisée Kalombo, ma copine de moi. Sarah Kalombo, balobi Dadju Kalombo. Au peu ça sangona Anambia, na linga rabino tellement vraiment trop joué Kalamai. Ba tutu balinga Carmen Odiano bali bange zambongo. Moi te ngana ibande la tena ba tunanga kaka. Kapelo baka ba tunanga chancer l'embemba de Midje l'homme de Kingakati. Chouchou miye ko pe ça sangona chancer l'embemba de Midje l'homme de Kingakati yefa za la wana bangona ba Dieu merci mbokani ya Marlène était ça balobi Edoka Yembe balobi Glodingo de Lilwen balobi Jonathan Bolingi merci beaucoup balobi Junior Kabananga ko sa meilleur bité ba kokipe ko sala yo zakaka Kabananga Anel Kaba Fossé sa Kariana Domingos ba bon séjour na bino na Luanda kuna na linga kabino trop zadio kaza duet balobi yaza mutu ko suna suki suna beleli zadio manifeste ça pas sala rango balobi Junior ba meto merci beaucoup jouer patron balobi bisaka de ma bedi na linga bino te mettre merci beaucoup maintenant ba nyonso linga babi et c'est mission sinon boire la boire bateau Carmen a souki mbala moko sena belanga là où repose ma confiance et yaya na linga ko te mettre Fanny Belanga ma bisu Belanga mama Kevin Belanga Stéphie Belanga no Kotrique Belanga na Afrique du Sud balobi batu tout balinga Carmen Ozanaza ba fan tout amukwata ma beti na linga kayo merci beaucoup Zori Niata. Gros bisous. Voilà, de gros bisous à vous. Batonio Soto Carmel Odia Tangi, Bakomo Moussou Kiming, Sandra Kazadi. Gros bisous Nabino, bonne fête de Pâques Nabino. Sandra Kazadi, Mika
Zadi on peut ça on a Clémentine Lukano na linga rabino témoin trop Christelle Boussano Christelle Kabea Mobutu na linga rabino wana ba massa na Clémentine Lukano merci beaucoup ma copine. Et voilà, elle c'est Carmel Odia, c'est toujours comme ça. Elle a tant de partenaires, alors vous devez comprendre parce que quand le succès, quand l'intelligence accompagne l'homme, Dieu se réjouit avec ce peuple. Donc le peuple, ce sont nos partenaires. Quand Dieu se réjouit, même nos partenaires aussi se réjouissent. Alors Carmel Odia, moi tout banano on a yomo avant to beta ba si jour na loba qui na introduction wana les solo zobeta ma Carmel Odia. Finalement qui wa pipo biso bato biso ba oto yebi to yebi ba ba yebi te ba lobi ah azobeta les sola 5 étoiles azaini kana simanda ko ba miso ba bia akeko talibala ake boye bonga siko pe lokola ngape nazala ngana lingaka ndenge bolobaki nde bokomelenga ba message mieux voyez moi ça censé répondre na ba question au bino poser kinga Carmel Odia déplacement na ezalaki kaka pona kolongola stress po oyebaki ke bozaki na matanga ya perdre d'abord Angelica Madeleni mama mwana ne studio yebaki mais comment fait-il que oyebi programme ya matanga ebima mais yo voyager visa no ebima ki avant ba programme matanga to yo mo luka enoka ke pozala na matanga te raison yo luka pose problème te mieux vaut voyager na yo pour yo mo tiaki ba exigence ba cotisation ma relata ma pour yo mo mona nga bona tsakité na zaki clair na sa cotisation te na sa bo tsa cotisation te point non non banga te beaucoup cotisation comme qui y a la concurrence na bien na dia mabete Angelica azala qui sert na biso ngala dia na été na vana na été mais na dia bien ngata mo ba deux fois vous comprendre ça veut dire que bon makamyo c'est que le salam awa ya munyango te photo ça marambo ba basa fi ba mona manya balaka awa ena ba te belé ba tsakata $1 to yebi la vérité manya balaka ba organisation musutu zo salara et comme le quoi ba tu pardon bozo tsaya tapage ke ngana so tsa koleka non ngana ba bato ba tsaka mbongo Angelique belé ba saka na droit tsango parce que ba vana na Angelica ba lena Angelica ba melana Angelica ba Karine ba baleke tu fa ba ngonyo sanji ba salara équipe nationale c'est normal en plus na bato ba saka na Angelica ngana Nata te ekosala Angelica et l'autre côté nazala ti clair ça veut dire que makambe comment qui y a batapage mais na zone na question no wana na mwasima ngata makama matanga kinga dama na voyage de Zalaki parce que na bisaki bango ke ngai na sana nga fia pasi mais nzambe asunganga le loro moko boye copie ya vieux ça vraiment copie nanga en tout cas na ça qui moi 2 ans na bimara mboka te parce que voyage nanga suka na keno kanga na tiki place na sana tiki batu to ebate batu so anonce monte ke na sana tiki fena ke poto et la ngala ke poto na ndenga vieux ici mbaka to bebele isenga ketina zonga na zonga compliqué na ba fuma kambele kanga belé na beta lokwa 2 ans et tant cop nanga zongi ya ko voyager déjà il y a qui dama mama tarla bien les que tu penses à quitter mais oui yé pas kenda Angola ko omoni na zalaki wana na baninga réunion mais na tchakite que ça te na zanga $100 to de ça tonga dis ba concurrence na ba sala wana na sala ngote et bango ba madame ba bia yé ko tiye mo ko tumtalobaki mais comme cotisation boye oui oh mona yo bi ba to combien kuna mutati $1000 kuna satin mutapati $500 kuna satin batbatila bango ba 200 baza ba 150 ba sana ndambu ba $15 ba $10 ba $20 ba forcer mutute ozalango ngasi kona sepe na bato bazaki nena Angelica bango kutu batila bango atika batima normalement bazaki bato ba koti ba 1000 au comprendre mais sope monani voilà ezambe problème tenga na tsaki teke pona ozanga en tout cas ezamo passe na kozanga $100 parce que na kozanga $1000 mais na ozanga $100 te na za sona na benga boto ki kela to la vingi famille qui a là madame Audrey to la mis selon mon cœur yebisanga bon puis melanga $100 na bengi ya Willy Mouchen code mboka 00243 vous assure que puis melanga $100 au causation ce que cela dans les ça signe pas jouer ou assure na sala qui on prend la sabato to sala te poto la sabato ke biso no to zoaka mama babi mutabata mele ke no maili bato ba simba rapé mbongo baza ba madame baza ba Chris la patrona ba Chris c'est turban on se comprendrait pas en boutique na Wuleri boutique Christa ba madame baza ba la patrona baza ba tabu forte ba racheter top modèle on se comprendrait exacte que soki on nzamba singo tom suna rolia ton moyen de transport au mona ki yo sa madame koleka batunyo sa to sa patron koleka batunyo non non
na mona ko ko me buzo ba mela zange sans enfant tout ba nous rakano je bazaki bazaki bon ba tu bazaki bébé bazaki bazati oui on comprend bazaki ke oui bazaki bazaki te pour bazaki $20 te $10 te buzo bo to bande ko mona wana on comprendre et ba tu muso bazo ba ko kene pe Lubumbashi ça problème te mais nanzimite Lubumbashi ba na air Ethiopienne Serena Hotel les ala na Lubumbashi bo tuna ba tutu ba ibi Serena Hotel Zana Goma ezana Goma ezana Tanzanie ezana Zanzibar là c'est bien na Outi on comprend Outi Zanzibar non bien eza hôtel on ne ti place to za qui 5 étoiles chinois za non ça ba image ingénieur junior l'exception attends ya osamba te na fia passi mais to na banda voyage ke ba Dubai ba to ba leki Carmen na mbongo ba leki na nyonso bando ke no Dubai te ba teli ke fia passi ndeni mais ok ba Dubai azonga bango pe banzo kendango o mende na ke Zanzibar ba tebe ba na posa nango ok na bango na fia passi mais nzamba longi sanga côté wana ça veut dire na sala concurrence na mututé nga na sala tomba tango yango yo likambo na tango yango ye oyo tango na odie on se comprendre 2022 ça no ben na zongeli cop na avion subana besoin na to somba mituka to somba menga na somba mutuka te donc quelque jour Lucano ok na te kango na linga poto no somba no tam na mutuka te bando na tam suba ola lanza no sa fimo boya lix tam suba ndo no ba sufri nga no sala ngote yo uzana bandeko na bando na loba bayana bale te nga mona sugati na sœur na nga kuto no ke su te dans quelques semaines no ke ta grande sœur na nga en Afrique du Sud na grande sœur na nga Clarisse na Caro on e daramba masala nga tu ba yebi ba sœur na nga na grand frère nanga wana ba yebi ba mna idaka bango solo na mwa mike nanga na tamba na jipite ako yebi singa ya nanga za na masina tam su sala linzala no sala ngote pote voiture ya $1000 ça ya 2000 ezana yebi sa mambo ya 7 mwana ngani mwana bato ya 7 mwana ngani mwana ngani yo mwana bato madobula nakoa ndeko Aisha Dula ya bato ya Klebo Bula on se comprendre ba ya bombarder mokili bato nyonso ba kufi bon ngano na voyage ti na bien ça peut bonté na bien comment possible vandi ok ba ko ça na semi sugar eso yebi ke mobali ya ndumba tulaka te mais mo sa ndumba tulaka na yebi ti na bien to ke to zonga to longa no ki frère mais kalambai asa mobali likolo longo il est beau ya mabe il est beau partout comme papa Louis Vuitton l'a mis selon mon cœur partout mais non mais mataki to ba yeba la boye azo ki masola ki mais non bien polo baso na bien leki na ye Rachel Mukuna yebi bébé jo yebi mamna zoloba madebongezula mama Ronge zo pesa devoir leki bata salva kamaseli ngasiko ni partout wana ya Mike Kalamba indi na obanga ngalo préciser sola bien da profiter pe na pese mbote on ya Rose ya mama Rosa ba big dédicace à toi abi ba conseiller mascara abi ba conseiller mascara na bien Mike il est beau to longa na ki frère ke boy peso écoute na ngo yebisa miangi mutu na ko boya na ebisio tika ye tena na mabete na ko boya na bien maman s'il vous plaît pesa ta mobalo za kana ndaku na ye respect zemeze ya mobali na yo mais comment possible zo lingo kosela ngo ya frère Mike Kalambai abi papa Vaseline yo ko li sola ba to zo la ba mukamate Pongana la vérité, ngana fingate. Mais amukamate comme soko la bibe, amukamate, amukwata. Ngata bakangi ngam tobi msanga zate tata ba mwa kufa. Oh mais yo za ba relation ngaba ko na buzobo te. Ka muto akangisa nyora, yemo to yo bi msanga. Na lobi ndeto sala ba mission boye. Soko molinga la fingo to lobi no passe esuyo. Mais pe luka muto o remplacer nga. Ndesi nga to ko vanga na parquet pe na ko sa 5 jours muto ko yate ko benga ba relation ngaba mote. Na ko benga relation nga soki na fingi muto juro. La kisinga ngona mobuku balobi o bakangela ngo basala ngo 5 ans to na bomi mutu ne na bengi ba relation na sala ngo ne na ba vérité boy na ko no la musa ba relation nga ta yo mouvement entre nous no bi si ko to na lo bana na ye usobe wanani zawadi zanini zawadi na soko boy tanga kombo na pona boy ne bi masika ma ne bombo misa kombo mama o sali na ba bêtise e komi besi na bango et après comment ba ke zemeze nga mobali na yo ne fa luka mobali no faciliter yo comment possible yo comme ko sala ba babu zoba ya imbécilité ok ko ba ke frère Mike Kalambai maman tu sais quoi peut-être zela vidéo ya mukamate ya munanje ya muplanète ozo mona te to monika photo ya mbetu likonango to ko juger pété non bien elle qui
ya pas de ça réputation frère na biso Moïse Mbi. Moïse Mbi ata lobi non ngana musana nzambe na teka plus de 5000 personnes na kokota na bêtise auto monde akatango so tala lelo la fin nga koma ya basala na musana nzambe ba jeté azame tala nda koma na lobi mama na bien au monde kibo otanga na efasi ko monde koma ah bon ngai pena ko mona ina mo afimo munene na bien na mabete yo lo ba ko utina passer Moïse Mbi so tala muta koma na ye ah pona bon aba mutu wana tala siko makamba koma nango ya tola tokola les sycamores mais makanisa c'est sycamore oui on se comprendre ça veut dire baba ça nzambe soit que mutu alinga juger bango il faut nzambe na juger bango biso to samba tuté po bana mai na makila les chers faibles oui ya ça raconter mtu kwa Carmel benyo c'est chirurgie et pesa na kalango ya chirurgie ndengeni mais ça yo tala na soni solo na bien na mona rapena kesi tala na otala na sonia ana kana pour de pamba alors na te maquillage te pas bazanga fia maquillage te ba moni ngaza ma fia maquillage montrer so mona ma make up le uti na salon pas queen salon ba star voilà uti pas queen kuna salon ba star na masimanima ndo mona mo maquillage ndo tunda kuna ngaka beta poudre pembe yango na fia make up te nyako na mkana tonga mobala mona ngalo mususu to la lala li mobali we make up no c'est quel lo to boy te make up ça lango bien mais ça na ba cérémonie yango ça na ba air nango ça veut dire na se planer ça ba ça na fia pasi mais ça ba ça nga déjà na mise à chirurgie asalinga na zolo la chirurgie asalinga la lèvre bombe bato ke sala ngona Turquie chirurgie ko na ngo siko to na muluba siko kitati na se mujingilinga bidai chinga ni mwabeu leke la mutoi do bien taillé nakuna odia kango kuna bana plane abu plane munashe ke ya mal nzamba salanga nyoso bato oke sali sango pour ni na kumisa nzambe te fi ya passe menza na bi ko mekate ndobo no kanga ta se bawo yawa pa ngala kanga na balen obi ndobe kanga balen amnene siko moni ndobo na o bataka wana siko ya original ke balen bena sugar yimo nga fia choco ya hidrokina Caroline sugar 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 no obi yo no mo na ba manquement mo we na yo mo na ngala ba façon sono likona na poale na makolo talamba sulo ko le ve malu je t'aime de ba sawo nchin baro mo ede ngala na to mo na pe mo makolo na le tala non makolo na bien akut na tatouage ni na dessiner mo na be botana ba point na makolo na be you très impoli yo limite na bien siko ezaka poto yeba te la fille à papa po obi monti ko na moni pena ke bataye makolo fia passe menzamba salanga na banzoto bana batambo mystique ebe ke ozano mobola pesa nga siko plus mona kanga ba riche ba matériel apeso ba matériel na Ethiopie na ni ba Ethiopien richesse nga za la viande parce que richesse nga za nzamba na nenga Congo yo richesse no yango yo bole kanga la nyonso menga richesse nga yango no tula temba nga sepela rat fia sa make up to mona pepe ya ba stati pe to mona pe to mona ga de sus nga kuna tamba ya nga bi nzambe mais yo bi père yo ko batilo wo yebi père te da te o na yebi na mona père na bien nga yebi nzambe monde de comme okena kimtama be yo bi misa père boye bakina ndaka molili yo yebi ndaka molili te bakangi tant que les assises j'avais ça trop tard faut que protéger mon nayo protéger base de ya Noël à lobby protéger base mais Joaz alinga tsaka nga bomona yemo na statité ngala mo se batum so ba le la kana o bloquer bango bango te enga bloquer mutu te téléphone nanga elo bata Sara ilondo ne kwa onya rosa téléphone nanga makamno sona sana bloquer ni tina yonga kama bato basala kalinga poster mutu azu a bloquer o bloquer sur au point ba bloquer point ngana na plus de so ba 2000 personnes ce qu'on a bloqué na otika nani vaut mieux qu'on soit mobali soka za mobali na yo azaka mobali na yo soka le ba respecter on respecter yo babuya ka mobali te pas tromper yo ça veut dire que lingami ba pesa so respect na valeur mobali ko lingane mai ba ke ode na ngaza bondi tinga bona yebe na star tana uti na santi na star na uti libana mboko na comprendre ok na za star ça veut dire que tango tromper no Carmel ba ke mo na star mais na yeba rota ah non tromper les Carmel on nini asa peso kota kilote ya ka kola liputa nyonso
anava na ngapika quand même pas moi kata basuka ta batensi quand même pas la piercing quand même pas na tatouage obu yanga nisi na nini bon ngaso na jona ngobi moyo onti bateke sanga ba te na mona pena ngalo bi amukamwa te yetu oui wana sa cop nanga ça veut dire que non tumba na tamu tuté deko ilunga imanga ngana ro bati on se comprendre deko ilunga je te salue bon na baida wana nyonso voilà dalinga bon tellement faut mettre et maman na bolingwa nzambe tika délire bino tellement bozo yana makambu na bino za délire et bon ngani ya kolobakese ya mai kalambai kasi moi si maman ndaye baka mukolo mwana ti ouais mais ça tem ouais mais lo mo be goga lo baka tomba kosa ka ke ba bio c'est merveille ne bango ba lo baka kuna lo bana bango nini mwana botama et ba nani zolo matoi misu maboko bana lelo pe bakuma na bango so papa zalaka te soka mesana na tanti Carmel abimisi le tanti makilam te saka makilam ozoye baki makilam te saka makilam mais ngala yebi zemele sala ngo ba ta mai kalambai te mais to pesa pe ba sela nzamba ngo respect mo pesa pe ta mo ça na respect to yebi ke da ba sela na penyel mais pas penyel ko ça mo sidi et penyel pas comment bine akoma danseuse na bien ba to zo yeki sa papa bango son bango ti mwana musani na nzambe yebi sanga sko bina ki omona concert musical no na mona ki bon asa libre mais maman bana pena c'est ça la bongo azo sala un jour yemo pas comprendre que tellement ba ngoma na YouTube et comme na ngona makambo mo c'est ça le problème te asalo akomona eza mbongo na eza pe ba délire na ye ça veut dire que ba laksa biso ki basaka ba vrai tango ba ça so ki basaba scène na nzambe bazaba na ba scène na nzambe bazala bango bana mopagano même biso bana mopagano bana ba satana tam si to se makambo ba sala raté mais ça jeune asa na pe mona muke bo elenge sepela o na bol yanga so sepela bolenge na ye Bible pe lobi réjouis-toi de ta jeunesse mais sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend tam sa tanga Bible ko lego tata na pasteur tam sou version no tangi ya le kango je comme ça papa on so yo tenga na yo kani yo kata merci par exemple nous pe sanga ça veut dire que maman wana ozo lingo sala ba base so ozo na bezo ba nazo lingo ominya ngana lingana ye basu na manquer mutu ko ngana manquer ba tuté n'explique ba vérité so so na expliquer mutu ngana ba dimension façon na ndinga tango bino ba kana mangam na YouTube ba ba katemba ba ovana ba sala ngwana analyse tango ba ko sala analyse ke mati e comme non amu kamate amu nager amu planer amu simba amu kwata ko zalate so tango yo ye c'est ma plaira. Mais ça a pleuré. J'ai vu cette vidéo. Il était bon quand il y a la comme là frère Mikey. Plaira. Et sa réputation naïe. À sa frère, à sa pasteur. Azo plus de temps sur 10 000 personnes. Soyez bien ça. Exemple bandi musu ba ko kima pour bazo même c'est la réputation naïe. Oui, ba o bazara na ba o net ba biso. Mais conseil so pesa ba ke ba mai kalambe ba tika ko mema ba makambu ya lokuta pour Mike kita musa kanisa batu. Ani museni na nzambi. Frère Mike, na tina ki audio par Rachel Mukuna, Jubozaki oyoka ki yango. Wa museni na nzambi. Bino balo ko ba Jésus, ba se bino ba bebo tika to ba juger. Ba beti na droite, pesa gauche. Oza museni na nzambi. Te oui to yebi. To yebi di maso batu muso be basalo ba fingi ba succès mutema. To yebi neti onga la mona mabe parce ngango alobaki ke yem ta pesa mai kalambai ba kisi so ba pouvoir wana. Parce que yo lobi yo pesa mai kalambai. Parce que okimi lisusu, okimi brazandeni. Yo mutolobi, ozo ba faux pasteur. Basé kiri na ba pasteur o bimaka prophète bimaka ke aussi la bisalo aza sirène. Oh. Et c'est kiri la prophète o bimaka ke frère na biso Pierre Ndombasi PD oh non balaxi ngara Nice ya passé ya ta yo ko nzambo la soka place ma bebo mais yemo PD place sou na bien Sugar mais yemo PD nzamba la kiso munokote nzamba la kiso mbunzu te nzamba la kiso Nice ya mutu so Nice wana tangu nzamba la kiso yango folo lukata passé ndeko na mobali obenga ine nenga te sima yo ekolo bango na réseaux sociaux o mili pasa suka akenda tala amunyongo boy
parce que moi on a besoin de tailler ton pied va quitter la Nice bien taillé bien rasé bien coiffé quoi quand c'était le moment on s'en balak singa Nice ate binomoko vraiment ce qu'on s'en balak ça que le bongo mais ngande ko mobali okoko yango na médiaté et ça c'est quoi clip ya ba prophète wala nyonso so yo lobili kamo kimi sou brasa poigne teta mso ki ba séjour le kuta akimi bokulaka maluku abimi ngaki ono linga ya era kana na prophète na Deniles bazo wela nini era na Deniles ba vérité pe tout monde tout la litola mukina lobi so kuna na muku atate on dit tricage pas c'est ça era abimisa ba vérité nani pe nani abimisa nani comme nani papa pasteur Deniles donc na muku atate mais muku atate so ngela biso ba pauvre yo biso ba tutoza la biloko te amuku atate le quoi ça peut moi na poto moni tam sous pour ba comment ba complexe d'infériorité na supériorité pasteur Denis l'espace à mutumune na mboko il faut toyeba quand même mutumune bakanga bango te combien batamine bakanga bango bakanga bana poto combien bakanga bango tam sous bango on dit que tricage te non on dit que tricage au moins le Congo oh ba kutu ba bimisa ça plus grave amuko te kutu zo bango ezo bango te mais ba biso yo ba peuple moko boye sans valeur ba peuple moko be abandonna biso olobi ke longo moko boye netinga na finga tina lobi ka vérité o jipe lo kotanga ngabe ozola binonga amuko bate tata zate mama zate famille zate bino moka bo zongsa na binonga tango ba ko samsanga na ko yesa mnoka ke na finga kite parce que na yebi vela ngalo bata ninja sikatenda pesi nga tongo sele miso foza ka sage ba mamno ba pona ko tuna bino bola sanga pesi na fingi par exemple shuge bembelo nyama imbécile wana ndeso bala kisenga na buku kuna na ko kangama metake lobi ke shuga makamozo sala ezama be yo za chroniqueuse faut ba façon yo lobela shugo ke funda nga bakanga mais ba juge ba me rabiso ke no ça zo baté nga mona antam surtout ba bakanga on dirait ba trika kapé ba laisser bango tricage n'a pas ça problème té et ça peut problème té on se comprendre to so mona makambo ba ko kangela ngo batu mais ba okanga té o so mona to sa batu si to lobby mama sala ba deli ozo sala mais ko bossa na té wana zeme ozo na réseaux sociaux et que personne ba ndoki bazala ba tango ko simba mona té et comment suba compliqué mais ça ta belle famille no respect yango bino sentiment ni na komela bino bona ba vie privée na boya na ba réseaux sociaux et ça ba biso yo to zaki ba vie privée et ça ba biso yo to zaki ba problème té to ko yela ngo jamais na ba réseaux sociaux et ça ba vie privée na biso même pesa ta ba tout ba linga bino respect pesa ta belle famille no pesa ta bano yo bota respect pesa ta ba camarade mobali na yo respect ponga na tuno ko to makambe bimaka e bana ko ndeni poko matina ndo frère Mike Kalambai tina lisula vaseline mama mobala ndumba tulaka te moi sa ndumba nda tulaka ça veut dire yo moko zo bebi sa réputation vina yo o mai Mike ndazana tabo bebi sa réputation na ye bon moni ka bala na ye moi likono ngokuta yene pe kutu kini mikolo kuta yene pe kutu bien ma vidéo salina petite sœur na Rachel Mukuna o ba tutu ba ju ba tona ba page wana eza ndeko na Rachel Mukuna na betile ka beti Rachel Mukuna ndeko na ye nga ka ndio ka place mo bolo ba yebina mambo uto komele ya zusu mususu azape aznabe asanta mbete asani o akuti na ndeko na ye bazaki na mall ba lier ba partager album ba su vidéo ba panzi maza mutu mama ana mai na makila l'idée souvent ka boya likemba te nabi l'idée souvent boya likemba te parce que bani baba na ke soto maka molele sama ke ozanga mwasi ana trop sama mais na yoka dirait ba commencer pena mo ba publier ba bon ba réputation comme na bon par rapport et comment on met la batu sous ba cop et basi bali te salité mais to lingo te ba sene nzambe mama comme il publier ça problème oti mo ba di na ko linga ke ba c'est mo so bala mas ko vila nga zoai beti nga ma zoai obi ke dimna mabe na be tala ba vie na biso no sa millier bota bas pa ke ndoswa oto yebi batira ba sera millier to ko boye ko tanga ba kombo pe ke ka promesse ate yo moko yebi to bandi ko tanga ba kombo ba vie même na ba journaliste tala bas pa ke no bimisa akozo mo sa millier te po bango tout da ba le ka bazwa bo basa millier ngo o ga joueur azwa musicien azwa nani député azwa oh nani pasteur azwa oh banani mécène azwa bien te ba deux ma tourmat ba deux sous kakol ba taboche ordinateur d'arturo ta
nyonso olingi so zambongo na ye eloko wana naza fille passe mais na mibatela mwanda munanga CV wana limité na mwa mukie mutu naza na sepelaka ngaza fier ya moi sina ye naka o dese musala na ye mais suna na ode nga munokana na muna ba appel mabe ko tarate ba message mabe ko tarate boyebi bato so ba fidèle akufa ngai leka slogan plusieurs amours c'est ye pena ba ba mota bo bazwa ngai Carmen Odia na lingaka na amour vrai na passe na bisengo soko moninga na zena mobali to kaboni na mobali seke landela mobali mabe yo na hote ba balingi voyage ba bali balini sombongo ezate libale goûter baza ba goûter laisser wala ba belle pète on est sur ba madesu madruma d'interpréter crin tantan tinta tozana batu mususu zo so no melo ba okela na mbali no ebe mote yo kasi na medina so to balingana ka na medina to balingana te batu ba seka na medina ba mobali moko ça le savoir ndebe babeta peu lisona bino ke bino tout bazwa bino pas monsieur Panzu ezaka pe ya solo lisolo mpe le kana ngomendo betika lisolo bongo pe ezongisinga pe kaka sugar na mono eba Carmen te teka sezaka ndenge pe babimisa bino tout monde ba photo ba tia bino nyonso tout on ati ba msuku bazwela bomba ndako ndeto naza parfait te mais omone loko mutu ata $1 na ina oliate parce que déjà na lien na sud ama sumu wana vous comprenez omoni na iloko lobi na bango mo bakoli kambo baby ke Carmen aza vrai mutu vous comprenez parce que ata $1 ya mutu ane kota na nzoto na ngate ata $1 ya mutu ane kota na sac na ngate nakoki jamais ko sala muninga moi si passe na babila mokile loko bebe ala bato eza mbongo na bolingo grand-père Aïb Sange loko wana lobi so lingo za la bien na sena moi éviter ko mela bato bambongo éviter mobali ya bato eza biloko soko éviter ngo chemin no ekozala vraiment nzimi mutabe anga songi mutu sa comprendre ngate oda ka songi oda ndasa ka vérité ke ba biso ke oda muta mosinzo petila ngana yo po pesa nga confiance to yebi o ati Carmen men mosinzo na bo tikida jona nga po abeta nga virunda parce que ngana na ba masse belé même na to sala ba musala ona YouTube baza bongo ba hypocrite ya popo ozo mona madame ngana texte na nyakas na kanga nga ba tembele molo bateza copne mais ozo mona ebo en écran sur la sakasa madame ozo mona temi place mo ozo mona kaza fia caractère tu as des fia caractère te lâche le qui lâche ça ni merci toi le kelo merci toi continuer là voilà merci beaucoup là c'était juste moi côté moi ni côté sombre ya Carmen Odia obi que pasteur Joël Francis Abali libala on sali bien yo mo ngote merci senga lo ya ngaya oui, ça Alpha Senga linga ko Christelle Senga merci beaucoup nano ya mbaye biso na mbonga no vraiment merci beaucoup Christelle na bien tana ba sena nzambe nyoso komi profit na bien yo kasi na kine profit na bien yo kasi pasteur na kinya sanga mwasi tout le monde ko ba photos zo circuler ex na yoana et tout merci mais ce que tu as bimsela biso mais c'est un pas tout quoi mais katin est-ce un bateau ça c'est ko bimsela bon comment on lo bazi yemba et ça le fond la vie la ba c'est mec ya yemba mabe au monde lo ko siko ba tu en bale banzima ki mais couple ba on peut sur oui et juste mais ce ko ba ka moi Joël Francis quand on bat bengi maman PD maman rien que PD ouais internet ba benga ko ya homosexuel tabanini na makambo ya tant frère na conseil ko ba ki na yalo ba ki bazala biloko ba pesa ki 15,000 francs parce que yo tu connais ba pasteur Joël Francis yo tu connais ba été be kana makambo nzambe le grand prophète ya na batu nyoso tout le monde était ko tabini ko abini ko tubanze mo na mariage abina na yazala na bongo bali ser wana li bala na li ka bien yo mo on dit yo ni bala na te na la so mais le couple qui toko couple qui moi un mot pour la pasteur prophète nzamba zana bango basa ba prophète solo basa musala nzambi na ndenga solo tena solo ba na be yo monete prophète moko boye à cause que match to robeta les 26 to gagner que faut prophète na mon avis yiwa pesi so
adresse que tous le bango nyonso les fous les mêmes tous le bakaka base la exemplaire base to boy te basa batu bala mena makila ba ko sa délire ba en fait ngai batu bazana ba musicien ba passer bazana ba musicien na sepela ba parce que basa ba hypocrisie wala ne non sepela par rapport ya batu bazaka on la lingi batu on est toi mon pagano ne c'est alors lo ba bino ka kiti chayebi wala mabe ayebi rebote wana ma tout le bosso pa lo ba yeba chala mona te machala mwana oyebete na ndeni mam national oyebete na ndeni tout ce que aventure ko yaya ayo lo ba so ayebi rebote et ça fait problème te omoni sori ayebi te tam sou mwana oyeba o comprendre tam sou mwana oyeba tout ce que ba ignorance ce qu'on m'a pasteur bazoteya mingi bateya ka makambo ba misa basalaka ça veut dire que vas akande ba vrai ba sena nzambe okoko za msena nzambe moza caractère mabe batambu sa kombo na ok oza ser moko caractère mabe to oza frère moko caractère mabe ce que même sanga bango ba koteya biso banini yango mona ngamo na mikomisala ngamo pasteur ngamo prophète ngamo pape ngamo sango ngamo ali ngamo évêque ngamo pasteur bukuna ngamo pasteur nyonso nga yo na yo quoi na ko linga te bon offrande ngoso offrande ngamo ko so na beso sa dim to don na bando na bazana masina yo bongo bando na be souffrant tonga na ka be batu muso bando na ba fena masina ba meli ma été yo kasinza ba pambolanga merci basa na ba frère ba sang na nzambe bate ya biso ba vrai mais nzamba kala oyo soka zalaka même okelese sika nzamba zala abota déjà soka bota te babota ma passe pour couple wana ezo mo bien pour passer pour côté be mutabo lingo makasi on a qui au niveau na bien mais passer à lati tout mais couple qui te le roi solengo mais solengo on a doute za qui te jour à mariage ni ba bien te ba mabe ngamona bango normal par rapport on ba sala ni ba sala ba divers on ba lata ndemo na jour à mariage comme sous stress kenda qui par rapport couple bongo za qui par ya soleil na ya douche quand c'est pas ça bali moi ça na pas ça que l'homme en 4 wana c'est que pas ça taille le roi yo taille na ba me bene logo ayemba ay boyemba kazo tina kati tina nyoso na bien tu sais na zama ko za mosa bo c'est que nyoso za ok riba yende shukubaki et couple qui toko na lingi couple ngo en tout cas mariage qui to balate qui toko nzamba zana bango apambola bango a épargner bango na basata na mama be bagoya bazana bona mtema mnene bala ndo bakolanda bagola boyo kaneti moi sini na koko landa babiko ba olanda na te soki ex ya frère wana bazana kite bazana pe congolaise et tali kutu de nyonso bakoloba et kotala yete mais ndeko to vanja to boyo ex abibia bani bilobela wana ndefo ndeto so boya depuis kala oya kite bino bozala ka so moni mutabali ale boye bobandi ndeto boyi tika esu bokabola ki c'est bon tika ya bali mutu mususu abu Pia. Ok. Et tali bango. Bon ça problème. Babiso bala eta congolais. Na bien bon ay biso ki na lobby yango l'autre lo bango tout à l'heure. Yo mona ba fait biso mille so mona ba ba fait mille. Est-ce que ndimeka ko bi musatantine na. Moi passe na nini yaya. Moi passe na nini. C'est un normal. Et ba ki le ko mbel parce que ba ko mo ba gis pour mon frère. Bango ba zaka ba tata mi boke na bureau bo solo ba so tata mi. Li ba le yate. Baza ba tata mi. Pour les choses qui na bureau. Bon so bureau comme li ko bureau la mbet ndeni. Alors mon les choses à sermo légère. Na ba bureau système tata mi. Mais sugar tout na mamsusu nga moni biso na bato bazolanda to bon émission pe comme na bien bango ba frère ba sœur na ba aussi connaissent na ni ba pasteur balaka bango libala peut-être ndé biso ya tout tika so depuis kala bazalaka to ba mbebimaka ngaka contre batoana so que sibité on a bi maintenant mobile mobile simtale ngana na téléphone ndo ba simbadana et ça son c'était et sibakete sibité c'est que ça lo kola sapato na yote to mufunu kwa nzungu na yote et sili non sugar tout ce que bloqué on a passé à tafana na baba to lo ngala passer à sa garçon ça ngona mobali avant na ye azilo kola nzungu na ye mais to bo epelo bito mo séparation o te sira o bo ete
baumela pe bazala ba exemplaire donc bazopambola mabala batu bazala ba exemplaire bango pe baumeli na mabala basali boye tozoboya mabala ba 2 mois 4 mois 5 mois 6 mois inene panzani non non donc bokende liboso na bolo bani pour les meilleurs et pour les pires nous avons fait battre beaucoup mabakoko pour bakoko na biso bando na mabala biso basena tozoumela te sumu eleki mingi yango no bosafuta mais pose pas ça on a moto lingiti au sang on a n'importe qui te mais c'est ça sacré ce que batou ba comme le qui paka so meli bon ce sont l'idée ce sont beta et so lukali kemba et so beta tata bossa meti munda meti kuna madruma leli komba kuna mukuse tata nani vient biso ali bonda tui papier hygiénique. C'est pareil. Les bonnes choses ne disent pas. Bata musicana. Tangu bino c'est là. Tangu bino bo sala makambu bat balo barate. Ça veut dire que ngana sala mission na film musical te. Na lobi juste ma vérité. So ki bino bo lobi que ngana film musical. C'est que musical pas finga ki ba danseuse héritière na audio bimaki. Ça veut dire to lobi vérité. Si ko 4 ba mission ba kimi kuna. Ba be babio. Et mon ana Carmel. Obi ke ba message na la que ba message. Ndi ba finga yo. Ko finga ba ngana zana. Ba ba manen. Baba nani ba onso ni bazana nani to loba vérité parce que les cambo pe kwela ki pe héritier to nga to loba ce kwela pe fali to nga to loba ce kwela pe ferre to nga to loba su pe kwela nga sola ti le la bi le fléti ko musique lo ebi mais bi le fila za papa nga muto boka nga nzembo nga générique ne bo odia ko silikate odia na ngai kamele ko swana te odia na ngai bi na file la ngai rosi bluetooth yebisanga pour na loba vérité mais bien filé c'est mon papa on se comprendre y a qui la boxe champion qui là on se comprendre to loba ka to sala analyse on est les soir qui likamba bonga yo likamba bonga yo ezongeli mais ba luka pe journaliste ya hôtel là bango bazamba journaliste belé bakenda bakenda ba matika so ngazala kaka merci yo tayi matika so na yebi poli na yebi mona mai na so pasala kuna kenda mona mai akenda wapi ba Belgique ba Belgique Benzema baba nzima ke na fait kokima mama ni mama mais c'est tikali so la kango kuto yo lo baka okima te shomi abi ya shomi abi jamais shomi abi rien shomi abi okima te ozonga moi qui nazo luke to beta peli solo português il pas bimsa album il pas bimsa album gaze ma wote bye bye bisa ke na luke OK non il bisa gezi olingini pauvre fille n'empêche bambongo te geze balobole la bolingo nazo luka geze na makambo ne voilà. Gez Mawete, je te salue de là où tu es. D'abord, félicitations pour ton album. Puzzle, les bêtises au bêta, Tozoyoka. Anniversaire à Carmen Odia. Moi, vidéo, ça l'a bien. Moi, Carmen Odia. Et ça l'a vraiment, vraiment bien. Le 22 avril, l'anniversaire, il y a Carmen Odia, la fille Papa Star, dans le Bolingara. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que j'ai fini avec Carmel Odia, la fille à papa, parce que hier, Azaradena Batuna Banana Bango du début. Nasko na parti parce que Zarana Bato Balandara Biso du début jusqu'à la fin. Bino Bato Bopesa Biso confiance. Bino Bato Bozaraso Bota la Batamae, les Mibaleso Basangani. Bozorango Pena concentration le rôle réel na Paris. Donc mon pandi koto réel qu'on nous sommes à Paris. Donc ça là moi bien. N'a préféré qu'on pesa Batuka qu'on souhaitait Bino ba bonne fête ya Pâques. Sans autant ba combo na Bino pour semaine à Pâques. En tout cas pour na bo mpona Yesu Christ moi mawana nde na pesi bino kana souhaiter bino mais oh yoki kombo na été faut bon comprendre que tous arapé ba responsable lokuta pe zarapé moi faux soza na ngoto lo boza na ngoto ça le loté koluka kasiko tege même mutu na western après au pesité na lobi semaine prochaine ko tanga ba kombo batika na western photo tia pe na liste pe na boye photo ba place au ba bomela ba champagne on faut pas comprendre que bozara na bino lokoté et alors merci beaucoup.
beaucoup à vous. Merci d'être nombreux. Merci de nous suivre du début jusqu'à la fin. Sachez-le très bien que je vous aime, je vous respecte, je vous considère et surtout je vous porte vraiment dans mon cœur. C'était là la vôtre. Gaël Suga, moi Namboka. Je ne vais plus me faire appeler la patronne parce que depuis que j'ai ces noms, je ne respire plus bien. Au Bibi Boé, la patronne aux Appelez-moi Gaël Suga, moi Namboka. Big up. Merci.